Merci beaucoup, Bana Congo. Merci partout dans le monde. Bozolanda biso. Toza toujours en pleine centre-ville. Balobi place où eza couloir. Place batera bachombo ya kitoko na kati ya ville. Couloir ya memlingi awa na Revodacom. Balobi awa okuta ba Patrick Negro, ba Blaise bazawana. Donc batu baza ebele. Donc batiti Mongombe. Donc bazawana. Analyseur yaka. Analyseur, t'es maintenant au Mokoto. Ah, analyseur. Ok, Ndavi, papa. Nazali. Qui m'est Zali? Qui m'est Zali? Balobio, 2 mètres et demi. 2 mètres et demi, 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Mais bon, il y a mon Mikolo, yo. Bah, si on continue, wenge. Bon, soko lobi na koti wenge za lokola na komi lokola ba Sankara. Nazana kati ya sima ya Wera, donc nazana les fidèles de Wera Sonne. Il y a président Ige Malongi. Voilà. Le docteur le plus célèbre du monde, le docteur Zuzoubaï. Donc nazana les fidèles de Wera Sonne. Nazana wenge te wenge e wana ba porte-parole na bango baza menga nazana les fidèles de Wera Sonne. Batu nyonso bakolonga na wenge ngana tikali ka na Wera. Est-ce que yo na kati ya wenge ozo place? Tout le monde ba Sankara bazawana ba pese ba très puissant. Yomba la moko mikoti si na les fidèles de Wera. Na lobi ya weza analyser raisonner formateur. Na wenge nani yo akoloba na ngai. Nani yo akoloba kaneti analyser. Nani azana mutu ebele, ngana za compositeur, chanteur, analyser, raisonner na ebele na l'équipe leader nyonso. Na ndenge ya fote ko banda na bebe chanda tili kolo na mayele ya muziki. Bango balekinga na koyemba, balekinga na ba succès na ba vona bango ba chéri simbanga banzembo ba desije. Siko nani yo akopekisa ngana wenge aloba ko analyser. N'importe na biso guerre ezalaki na wenge bango nyonso ba lobi babite photo zo nzambe a charge nzambe a charge ngam na sisi makelele nyonso na wenge tango na beti kaka bato wana batakaki vient na nga de la forêt bango nyonso nie ata mutu moko alobi te oleka TV okumisa héritier. Les lots ont changé l'héritier face. Lobby ezala tout à Wera te. Te na lobby ya koloba te oleka leko kumisa héritier au changer l'héritier face te. Na changer l'héritier face te. Analyser les autres engrais. Héritier zwinga en charge te. Azwa kinga en charge ata mukolo moko te. Héritier bezo to tunya tango so ebili meyo na ngate. Mais bato wenge bavandi babite tozo analyser. Président Ige Malongi habite tozo analyser en charge. Na wenge na zana contrat zana le fidèle de Wera so bazwinga en charge. Et puis suna tali mwana azo finga tata tango azo finga tata lokola tata wana azana batu ya koloba te biso pe ba voisin photokota na finga ka héritier te na lobelaki ye pe na lobaki ndenge na lobaka pe na kumisaka ye na ba faso bitozalaka na ye na ko balukile héritier te ngana baluka te analyser azalo kola nzambe azalo kola Yesu tozaka batu mi balenga na Yesu batu balobaka vérité so na bi vérité bo bike na salima be ndengo ke wenge bo evi ya kindumbo tiki po yo lalaka no na bandako bachel viwa no tiki yango keni tozonga nano ebi makambo nyonso bato balobaka na kamwa komoni Jésus soko tali ba filme ne nyonso Jésus aboya basi normal andima mwasi andumba pe andima mwasi andumba pakole mafuta bongo ngai analyser komo nangeza na Bible te na boya mwasi andumba simba te il faut nazala na bango Yesu ye moko andimi ngana olanda ka Yesu andimi basi andumba analyser azana basi andumba donc akolala na bango akozala na bango nzamba linga bata masumu te omoni te ke yo mutamasumu erozo ya pembe na nzambe babengano déjà mais soto le bible c'est que Yesu aza mutamasumu kwa Yesu pe mwasi andumba pakolaki mafuta donc ngana Yesu toza ndenge moko c'est que pe histoire ngo bakosa biso potokolobani po Yesu azaka ndenge mona analyser aboya basi normal mwasi andumba et puis tout temps bakanga mwasi andumba bato balingi ba bamba ye mabanga yebisaki bato nyonso na bino tu oya moni asale ko bota bamba mwasi ata mutu moko bamba kite nzamba alinga bata masumu nzamba alinga bata masumu te preuve ane ke depuis nzamba sala mokili na yatikala sala lisumu moko te Satan da yake bebisa mokili. Na lobi ya keni so dozo ina ba iso analyser mutamayele oyebisanga ke Yesu asala lisumu te. Nzambe asala lisumu te. E lisumu zala na yebisa yo poto zonga. Nzamba asala mokili na yo apesa ate eloko moko kombo te. Oyebi yango. Ata yo biso to pesa batu nde ya mokili. Soko lobi na ngana nzamba asala lisumu te na okamwa. Mokili ya Sodome na bomango. Natanga Noé na bomango.
ozomona epuis susu Yesu abotama na ndenge nini Yesu abotama na de tata soko tali Joseph papa na ye Nzambe pe papa na ye soko yebisa ngai mwasi moko mibali mibale Nzambe ye moko grand Petre akoti na mwasi abato libala abo amiboti mwasi eza lisumu te na moya ko prononcer bo ba biso Nzambe abotsa mwasi amu bo nani Yesu azaba mwana nani Yesu azala mwana Nzambe te Nzambe nde azwaka Maria oyebi yango te tozonga kaka na babible nayebisa ko lukaka bapastere oyo balobaka baza danse bazala na analyser kaka bible na bango na bando pesa bango baverse mpo mona Yesu aza mwana Nzambe Nzambe nde azwa Maria yango wana babota mwana Joseph abima sete sikoyo lisumu mpe na ndenge akoprononce na ndenge bato basali doki Nzambe aza na lisumu asala ya ye sikoyo soko olobi Nzambe asalaka lisumu seke Jésus mpe alingaki atombi ata na lisumu ya moke kasi bino boboya basi ya ndumba mais soko tali na filima Yesu nana pakolaka ye bamafuta basi ya ndumba soko bolobi na maka lisumu do ye paza na lisumu bo sikoyo tokolobani lisumu eza mo ndenge nalobaka yango lisumu eza mo neti kaka nani soni ezalaka makanisi donc Nzambe asala mokili na yo apesa te eloko kombo te na ye moko mpe akamwaka nde bopesa ye kombo ya Nzambe sikoyo yo koloba nini akamwaka asali mokili atiki yango kaka bongo bato nde boye bomodifie bakombo ken ebi mutu oyo yango nalobaka ke mpo nasala débat ifo ozwilanga bavie na biso lokola bakofi olomide ozwi bavie lokola bawazekwa ozwi basankara obambi bango osangisi na bazala na groupe moko ata 80 analyser namoni yo na tatouage oyo eza signe bakulunaire bazalaka nango toyebi ke Jésus alingaka makambo ya kuluna te Jésus depuis asala mokili na ye atelemelaka lisolo etali kuluna mais yo ozwi signe oyo bakulunaire batiaka yo mpo otie na nzoto moni teke yo mpe oza moto ya masumu nalobi ya keni nga naza maître ntango nazokola nazosala judo nazosala sport esengeli na bala epuis soko olobi ke Jésus alingaka kuluna te na kamwe premier kulunaire olobi nani Jésus soko olobi Jésus alingaka kuluna te na kamwe premier kulunaire na monde eza ye moko Jésus ntango balingaka bakanga ye ayebisa bandimi na ye alobi ndenge baza boye bakokanga mutu nyonso asomba mbeli aya bato tokutana bango tobuneli preuve ne otalango na bafilme Jean akata mutu litoi seri wana bahôpital ezali te Yesu azongisi yango na démonstration sikoyo yo koloba na nga ke o Yesu aboya kuluna ye mutu ya liboso asala yango mpe bango bato babandango liboso analyser makambo est-ce que ozo raisonner Jésus oyo mokili mombe ezobanga yo ozobenge premier kulunaire ya monde alobi soki na esimba te abozaka na bapaster ya danger yo otambolaka luka paster tosala na ye débat totuta na ye totala soki esimba to esimba te yango wana soki otali komona ntango balingai bakanga Jésus bato basomba Pierre akata mutu litoi Jésus azongisa eza kuluna ezaka so botambola ebele bobundisi mutu moko seke eza kuluna haute yango wana makambo nyonso toosala na mokili ya lelo esalama deja kala biso tooramplir kaka koramplir ya pamba eloko moko eza te. Merci beaucoup, analyser. So bandeko ba retenir nini mido ba les amis de fidèles de Wera. Nakatia wenge rôle na bino ezani. Bon, les fidèles de Wera son ezali batoyo bazovanda na de la forêt neti nga na yesi katenda. Bato ba ndokotsa Wera ba idée. Moi idée moko eza boye bopesi via modifier. Mais nga siko naza koto ya analyse o okosili sango osilaka te Nzambe charge nga soko fingi de la forêt bapesi charge nyonso mpa na ngai nga nazwi yo na charge ale natake yo analyser aza mpona kozwa charge nyonso ya de la forêt soko otake na le fidèle de Weransone ya président Ige Malongi le docteur le plus célèbre Motema Mawa vio azosala analyser puis okobosana te ya Willy Musheni aza na kinia ya Willy Musheni porte Congo lumière d'Afrique C17 Ebola ozomona biloko na beti te ya C17 Ebola donc mikolo batu nyonso bazana bakini ezana ngo moins cher oke passer 17 bola akotekelo Pentagone na kini tolata selo vitesse age nazana kini me nazalo ko na poto ya ona yebisaki yo ba parisien musu yo lakisaka ngai o yebisaka ngai bazalo ko ba wuti poto te bazana santé te mutazana santé ya vitamine we. Merci analyser to garder okaka ndeko yaka oh porte parole à Dino animateur ya Dino boni normal kimi ezali normal pepele
Ken bien na un méchant le loi. Bah expliquer biso leader na bino pe azana Turquie. Ouais, 20 minutes à Turquie après Turquie semaine au Bandaoza dans Paris en France. Pour un minute le 8 mars na Londres bah ça la soirée maman mongal. Donc bah maman toi na Gaillard na Sima bah ça la soirée maman mongal. Mais le lot vraiment na mingi bon leader ya malnutrition. Voilà. Leader à malnutrition qui bisa ba porter parole. On a animateur na Simba micro le roi yo. Donc lobby pe et aussi Simba na kompe leader. Na vu moi na wa zanga ba chéri. Abeti 5 ans na TV malana moi cité. To ndane brazang ngamna pesa nzele. La zelanga na sisi ba posa ya nzele. Après na zuna pesi mais na comprendre aena kinya ganga trop. Alors porter parole à Libabe premièrement. Ala na biso to beta commandant de bord disque mo ya danger ya kitoko yebi yango bezana qualité ya bien. Ba dubidou mais et ça la net moi promotion moi mo bande simbate. Simba nango popo na basomba yango mais moi promotion et ça la mo boulou. Voilà. Nous sommes tout ça chargé pour des paroles à Libabe. Allons à Kenda Kota Kenda biso de Tigay na Simato beti maman mungala d'accord dans la minute maman mungala d'accord na kini. Yebe Kota kikegune simbite. Bazala kimia analyser yoza analyser. Animateur ya Dino nenga zolo ba Dino ake Turquie. Yo tant qu'analyser est-ce que Dino rozonga lisusu? Bon, lokola asalaka boulot na ye ya miziki. Muto alingi tabana yaka akesinga na kingo seka rozonga. Lokola asalaka boulot na ye ndenge na yebeli Dino na ndenge tomonana te me na ndenge tozotalana na yebi ka rozonga. Kwa boulot na ye yango na tiki pe mouvement atiki OK Seigneur se puis na féliciter moi générique yo abeti na moni efungwa ya mama mungala. Ngana courage ka bato ba betaka na yebisaki yo réveiller. Tant réveiller on dimaki Robino ko beta abeti générique et longoli ba vie nyonso on dimaki yango. Oh, mais yo zo de la forêt. Robina longoli sou ba vie. Nazo yebisa yo générique. Nazo kumisa de la forêt. Na yebike les 7 jours de la semaine ebima. Tango générique wana bimi de la forêt aboke lokote. Nana bimi se lokote. Les 7 jours de la semaine wera la bino démonstration mbula une semaine ebeta kaka. Ti batu ba bondeli ya stopper bambula. Soka chaki po omonia batebele ba chaka ba titre moko na sekaka. Ache titre mais akoti na kati kuno elokote mais wera chaka ba titre na ba action. Ada mutu moko omoni atanga na komi na le fidèle de wera nsone. Wera za mutu moko soka za ministre na mboko ba kinoa ba congolais nyonso ba sepeli. Ayebi ko lukela batu mo ba boulot ya mike vean. Et puis tout ça za motema mawa. Talaka ndenge le fidèle de wera nsone ya président Ige Malongi na ba petit na biso ba Fifi Baraka ba locataire Nzambe. Ozomona. Donc biso tozona hoti mususu. Ngana za bango wengeza na hoti mususu. Donc il est 7 jours de la semaine et puis tout yo zo lobate. Mikolo eloko moko batu ba ozela na kini monde les 7 mètres du Chaolé. Voilà. Bana ya yo moko. Loboko paralysé. Mikolo batu nyonso babina loboko kaka boy. Na total na danse ngo. Te aweza na ville leader abina kapa pamba te. Loboko paralysé na l'accès ebike na kini ba yibaka. Bako ya ko yiba loboko na ngai. Loboko na ngai ebeli bokono. Bazozwa loboko pesu bazozwa mbinzo vitamine C. Na suka nango bazozwa nini mbumali boto. Kwa bana mususu ba koli lelo ba fiba mbumali boto te. Soko fibi yango mabebi mission masebe. Bazozwa les 7 mètres du Chaolé. Viens nga wera zo bimisa les 7 jours de la semaine. Bongo yoko bisanga po kutu mambo akisi ko beta na yote kwa biso moko nde bakoko nango omona les 7 jours de la semaine les 7 mètres du Chaolé ndenge beta keni mingi na oloba bongo le 8 mars fete ba mama yo te ebel ngano basi to nga basi ndumba au fait moi sinon pe bobimane le 8 mars ah bien le 8 mars ngonga pe na kamwaka le 8 mars tolingi kolanda mundele mingi mundela alingi ko glisser biso mundela alingi ko kosa biso ndenga kosa biso na arrestation les coqs c'est moi les coqs kokoriko amemi batu pe na le 8 mars moi si so tozongi na ebandela mokili muto nzamba sala 100% za mobali moi si basala ye na 50% machere muso euta na satan bino bokozwa fete le 8 mars bolati yango na mutu ekomi lokola danse te basi bazali batu ya kopesa bango honneur tina suka te mpona nini mwasi aza satana ken soko toke na prison wana kotala bato ebele bakangi bango ba viol mpona nini basi nde bakoti bango mwasi azalaka fasi lokola satana mwasi azalaka manzaka milai ndenge satana chaka mwasi aza na bichalachalo ndenge satana azali ndenge mwasi aza bozwi le 8 mars bochango eza fete ya bandoki
makita yango moni mwana nsemi bakangi jour wana omoni batu nyonso bakangi bango jour wana accident moko esami na bumbu le 8 mars batu nyonso baleli le 8 mars eza feti moko biso ba congolais biso ba africain lokwa toza na vitesse ya kolia te vitesse ya kolala te retard ya karo eza feti moko tobeta ngo football et puis bango moko ba mamango bayebaka te basalela bango feti wana poani bamisu bazosomba maputa bamisu te feti le 8 mars elakisaka oza na libala soko ozalaka licencié na droit oza mwana mwasi esengi oluka boulot yo po travailler soko osala politique sala makasi yo po kokoma ministre donc zwa boulot yo osala kotikala te kaka mama ya ndako sala mwasi menakama na Congo ba mapute mona kapasi donc il fait le 8 mars analyser aboyango kokende na kozonga. Merci beaucoup. Tous les animations à porte-parole à Dino Pesa pe bambote l'état natique et l'analyser au micro. Ouais, veilleux et bits na tu coupé ça animateur tout ya Congo d'Ivoire. Na boagi na anglais na memi ba on a États-Unis. Oh mene oh my god. Gino wabrika no man. Oh mene oh my god. Gino wabrika no man. Sima ya mama mungale. Sima ya mama mungale. Bagata. Sima ya mama mungale. Sima ya mama. Lamba. Tu t'appelles le mec. Fais comme Paul. Afo kolide. Afo bananga. Wana ba devoir banango. Na orchestre na bango ba voix ou ba cri ou ezate. Ouais, na mona nengwana Christian Sila 3 fois c'est mon vient na Europe na peso ba mbote bele. Na mona bongo Francis Molenga nzoko nzamba ba flat vient na bon marché. Na mona bongo vient na Mugaba Lunza Gabalunza vient na salut c'est bon. Merci. Adel Jobo Bagou Danger vient na Jimmy Belaou. Rifel qui sombe mon vieux Rifel qui sombe Papi Kelly Luizo Mbata Bukiti qui s'est Eric Limbaya Totikeli Mikwe pas analyser Rosimbu Tayo Yebi nde tolobaka Gauthier Mascotte le grand producteur vie ndengo yebisa nga boulot aussi esili makambutu bana ya Braza bana ya Kini bana nyonso ya Paris batu bazo analyser azoloba te boete nazana le fidèle de Werasone ya président Ige Malong analyser nzamba charge donc na komozwa charge en même temps les 7 mètres du Chaolé ezebima batu barobina dans Sambinzo et puis sous batu barobina na moni loketo batu babini mingi batu babina mbumali boto nazasi kala mingi tezesi la to bosanité ya Willy Moucheni porte Congo lumière d'Afrique azana Kini na ebisaki ba musicien tout ba vie tout batu nyonso ba moni baza capable na zoluka débat na ebisaki bango ba kosila basili ezana mutute ya kotika la bagidumu bazaki seria kala lelo pe tozwa ba jouer mutu ezateka bino na bino analyser pas kosila mutu mususu ya ko remplacer analyser bino bolingo kangamaka na musique ekoma ya bino te musique eza société ya mutu te musique eza respiration ya mutu nyonso vient nga Willy Moucheni porte Congo lumière d'Afrique Gauthier Mascotte le producteur le plus célèbre bana ya Paris tozana pitopale nde na bino vitesse age tangu bore ebima bokozwango kande to bino na système bana nyonso ya maison mère na pesi bino mbote me boyeba ke analyser azana le fidèle de Werasone tous les porte-parole tous les batu nyonso ya Yves Lambo nzambe ya mbanga yeyo azali na yebike bakachi Jilio vient nga de la forêt kotoza na pesi mbote me na yebike analyser lokola ye na wenge c'est que makambo ebele linge changer président nga Ige Malongi le docteur le plus célèbre du monde na pesi mbote petit na nga nde na lobaka ka Fifi Baraka locataire nzambe na ndenga systématique Ken Piana le meilleur journaliste bacheli nyonso ya Paris bacheli nyonso ya Kini nde na yebisa bino boluka analyser limero na pesa kaka bato ba mesani ko finga pona witi ko finga bino to na witi ko loba bofundi nga na ba parquet bato musubo benga na ba telefone na lobake soko za na poso beta analyser benga ya ko ya obeta ye total yo ki maître na ki force analyser ko ya kwa ko beta muteza na ngoko sila te eloko na yebisa bino ko bacheli na ngai nyonso ya Victoire ya Paris ya Kini bobenga analyser po bokanga et puis suna za na couloir ya bana mai ya bachombo awa kawa na ville nde tozali doki oluki chombo nyonso yeka na couloir okozwa na opesa bino limeo na nga 089 99 77 311 089 99 77 311 ya Willy Moucheni porte Congo lumière d'Afrique Gauthier Mascotte le grand producteur président Ige Malongi ndeka tolobaka boy bana tu ya Paris bana tu ya Kini Maracas na pesi oka mboto za masa malgré tout ba masolo eloko mingi ya koloba te na bina bana poto bazela les 7 jours et les 7 jours de la semaine les 7 mètres du Chaolé ozo yambango ciao to vide